Bandeko tomitunaka soki bandoto mususu tolotaka ezalaka réalité to te. Okomona mutu mususu alali azolota ndoto akomi Superman. Akosutuka boye ezalaki nango ndoto. Okomona mutu mususu alati ndoto boye bazopesa ye mbongo. Azwi mbongo na tongo akolamuka boye ake coopération azwi mbongo ebele. Mususu akolota ndoto bakabeli mbongo boye to alinga zwa mbongo bapesa ye boye ekwei chance ekei. Eske bakambu oyo tomonaka na bandoto ezalaka réalité. Tala likambu ekomeli ndeko mwasi oyo. Tala likambu ekomeli mama oyo na Angola. Epesi pasi. Yango lisolo tokobeta lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio télévision lokole bisika nyonso tu bozwami ndenge na lobaka o bayebi ngai lokumu pe longoni ya matondo ezonga wa mboka bino kasi soki yo yebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek émission na biso emetaka partir ya Afrique du Sud na Johannesburg. Voilà. Merci na confiance pe fidélité pour pesaka na radio lokole télévision et puis spécialement na émission na bino radio lokole TV et pa wapi bino moko pour pesaka biso ma solo ba histoire vraie pour na to beta ba Fiston beta li solo na ngai papa Fiston beta li solo ya mama na ngai papa Fiston beta li solo ya tata na ngai to ya ndeko na ngai ya famille na biso ya relatif ya muninga na ngai. Ce n'est pas pour nuire ndeko mais c'est plutôt pour na kosunga esika ndeko akoyaki yo okoyate nde objectif na biso yango wana. Mbote na Yannick Kinia sponsor officiel ya télévision oyo Yannick Kinia ngana bengaka le dragon de la monnaie congolaise umela losako esiko zali mbote na Didier Djenga bokulaka ekofo autorité morale ba mongo nyonso ya monde entier ya mama Meta Mukendi losako susu. Mbote na ba travailleur nyonso ya salon Hilary Santon na kata Rosentenville mbote Natasha Bokila mbote boza ebele Yaya Boza Fondation Monzali Umela Premier ministre mbote Chibwabwa mbote Muruba solo des trophées de Yebikaka. Voilà, na bosanité héritier du trône Tijon Lushombo ya mama Franc un prince à New York, Oumela, Yode Mankambu. Teddy Fitu Mangela, l'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre est là. Oumela Teddy Fitu. Mbote. Mbote na Adeline Ndongala, depuis les États-Unis. 001. Adeline Ndongala. Bande ko ya mboto beta lisolo ya lelo. Ndeko ba benginga banda lobi papa Fiston comment est-ce que yo osala analyse te makamba Peniel tala makamba Peniel asali Peniel en tout cas moi non tozo comprendre te azaki na États-Unis kuna longwe aye awa na Kinshasa abadi ko sala ba buzz makamba zanga na ti akomi tina makambo ya sex tape papa Fiston tali vidéo wana te bandeko vidéo wana mutu nyonso amoni yango na kolobana no sikote to ko sala analyse mais na lingina tika nanu Denis Les Alobananu. Pour y avoir père spirituel, tu as un pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, Denis Les Alobananu, tu as un si, tu as l'analyse. Mais, tu as un tant que tu as un problème, il y a Bana, il y a Mike Kalambay, que je salue en passant, tu es belé à côté de la Peniel. Mais, tu as un finger batu. Na délure na sala kawana c'est pas la peine je ne juge pas je la juge pas pour tout sur la peine te peine payeti na mona écran ndengwana mais tant que mon sex step o ebimi j'ai vite compris que pasteur Mike Kalambay azalaka na raison Kalambay azalaka na raison donc makamlo so bana ko lobama wana Kalambay azalaka na raison tala pena niveau pour ça tali vidéo wana okomona ils ont un consentement là, ils vont filmer. À ce moment-là, ils vont filmer. Elle n'a rien dit. Vidéo de Bimindengani, na analyse tout ça prochainement. Ceux qui donnent l'analyse lobby, tout quoi toujours notre analyse ma cambouane. Mais peut s'y passe. Et peut s'y passe. Peniel, à ça la buzz na makambouya malamute. Kaka na makambouya mabe. Bande ko bozo ba Peniel te oyo bakanga kai makambouya Covid. Tout ça la image na biso na télévision ma Covid. Mutaka osala test ya Covid na kombo na ye pa benga kia badai ko ganga ko menacer ba policier ye wan siko na sex tape bimi
bon nayebi ke na Congo soki mutu ba mwen sex step sala mindengo wana l'état akangaka bango to yebite ba si ba sur peniel ba bombier to na ba juete mais to kozonga ka pona ko to pesa bino analyse en ce qui concerne biso pour le moment nous allons nous bouche beto ko baté to là nous papa na yé de laisser nos bananes et puis nous allons revenir bande ko lisolo ya lelo epesi pasi tenga to kutana lobby na habite il faut to le kara pour to beta lisolo pour lisolo oyo ndengo sana besoin conseil basala ndenge nini mutapesi lisolo mwana to kotanga kombote po eza makambo sana nous ressent yo sama na famille papa fisto beta lisolo ba de pesa biso conseil to sala ndenge nini bande lisolo to kobeta ibandaki na Kinshasa et kenda tina Luanda do ibana na Congo démocratique et kenda na Luanda ndeko mwasi azalaka na mobali na ye babotaka bana 8 bana 8 wata babotaka bazalaka na Kisasa mama wana abade kofana na mobali na ye na ndako ya bokilo abade ko nyokola bango ya kosaka na te kokangela bango na chambre kokangela bango toilette babaraki même kosala ba kaka na po mama bundia bunta bana bapusana ma mukie bandeko ya mama baji leki na bango na bana na 8 batinda bango na Angola moko atikala bakela ko 7 bana bakenda Angola kala bakola po en fait basala bango bangolais bazaka na Kinshasa na Congo Kinshasa mais bazonga ki Angola bozona ndali solo très bien pour na biki aba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ya bwania basala awa bolanda bien pour comprendre bakenda Angola ba emerger na bango kuna bazonga pa na bango basomba lupoko boko vanda bana pe bakola siko woni mwana soko za déjà ba âge ba 5 ans déjà ba ata mike osalaka bazokanga akanga ngona mutuna yi o mona be biso ata biso to mona kino papa moko ba pimela ko lipa mama le grave no moko boye abana ko finga yo ozana mwana mke motita ngokombe ba image wa na mutu ndeko mwasi wana mbali ne basi bakawana pe kala ba 20 ans passé basango ka ande yaka kuna bato Angola so ke Kisasa bomuni yepe koto papa wana asia bala na Kisasa abota na yakuma de ba mikolo sango yaka kaboni bala no Angola kuna bamona kama quelque chose bamona batina ka mbongo batina la ngati batina ka mbongo te mais bala no quand même ça va musukutu bala baza très bien musukutu bazo de bien pena papa wana zayika na garçon moko na 7 filles okola wibana donc moko ya mwasi azaka na Congo 7 le 6 ya basi na moko ya bali bazaka na Angola basi bakola siko qu'est-ce qui s'est passé pour to beta to robeta lisolo awa bakabwana papa na bango kata basaka bana mke ba 6 ans 7 ans siko bakomba mwambimba musu bazana ba 28 ans musu bazana ba 25 musu bazana ba 30 ans déjà mama pe azonga na Angola asomba na lupangu ba somba lupangu fana lupangu na bango moko ataba locataire batonga ba locataire be kama bana Angola we kande bapangu zalaka timuta lupangu na ye atonga ma next ba locataire bazalaka wana donc moyen de vivre kaka bokomi c'est que bien est-ce que tu as bon sa caméra mama oto mwana na pesi solo abi ala lika boye aloti na ndoto ya ngwato esiki bino est-ce que ba ndoto mstolota la réalité mama na zolota na ndoto mobali na ye papa ba na ye aye azolo bana yo zolia mbongo ya bana yo moko to boti bana biso mbale bana bakoli yo zolia mbongo olungo penga talo ata mukete zela okomona wana bakuteli ba discuter na ye wana na ndoto papa o azana Kinshasa asia bala mwasi mshabota bana du fait que ba ninga na ye to ba connaissance ba yuto Angola ba kena Kinshasa ba pesa ki rapport ke bana moi c'est bon Angola mama moni na ndoto ba telemi yo zo lembo ngabana yo moko ndeni bana basa bana ya biso mbale comment so lembo ngabana yo moko jamais
Maman abina zolia bongo ya bana te bana basana eloko te bana basana vie normale kaka lokola bana biso basala kabi te ozolia bongo zokosa baso kutaka ngola awa baso ya kisasa ba opesa ba rapport yo zelo komona papa wana na kata ndoto wana simba ki bidon Weston Mwila ya mama Philo Baibet ozo comprendre le solo c'est que bien et dit quand vous papa na plamedi ozo comprendre le solo tu comprendre très bien. Papa wana simba ki bidon moko boye ya 5 litres. Mama pese sola bidon ngo ezaki lokola na mafuta soki pe ya mbila ngo mafuta boye. Oyebi ke mbala moko abamba mama wana bidon wana mutu. Abamba yango suna likolo. Abiyo zelo omona. Tanga bambie ngo mama wana tusala kata ndoto wana mama mtawe expliquer ngo tanga bambie ngo papa na kei yake bakaboni pa kei. Siko ebika ndoto ndezala na tongo siko to mama wana baba ke bidon na mutu na likona ndoto na butu tanga la muki na tongo waki mu fatigue abimika ndezala kata asengi ba mwana non basa ela eti tangu ka basa eli eti boye amelika ati abandoka libumpasi mba libumpasi après tanga asoka libumpasi boye mutu esika babaki ye bidon na ndoto ebandi ko sala pasi bandi ko vimba mutu ebandi ko vimba tala ba likolo esika babaki ye bidon pe na likolo ebandi ko vimba o sakanati amona ngo mystique abengi bana na ya ka mais na ko point le ngefimbi ngabo ngeni awa abeteli bango ndoto o lotaki onga na beteli bino yango na tuna kibino est-ce que bandoto mstomona na Tolota la butu. Et c'est la réalité ton dengeni. Et c'est la réalité ton dengeni. Boyebika andeza laka batu mususu balinga kopona bango chemin ya Nzambe ata makala moto na mutu ya ndoki oya osala makambo wana. Mais badi ko se poser ba question. Est-ce que ezapena papa ndi ya osala mama ndengo yo tout ça ndoto tout ça coïncidence. Batuni mama est-ce que mona ki pena papa bambi bilabi papa na bino baminga bidon na mutu abaminga bidon na likolo tande que excusez-moi ndoto vimbi boye chose grave baké na hôpital na Angola bana Angola bote bana tuya ojaenda Roger Gizunga nouveau venu ailleurs Mama Sylvia, félicitations, tout le monde a bébé. Oumela, Mbote, bana tu Angola. Ba ken hôpital boye, ba docteur Bendi Makila ba sal examen ba moni eloko mo côté. Ba moni eloko mo côté. Ba peseka ba kisa mike ba zongi na ndak. Ba zongi na ndak ba ndi ko étudier. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on est dans le Bible, on a un chemin et droite à gauche. Bah, qu'il pas maman prophétesse. Tana, bah, combo oya maman prophétesse oyo, maman prophétesse oyo. Na ebité ce qui, bon, sur la loenga nini. Bah, ben nga prophétesse. Bah, prophétie, mon père, ça rappelle Simbarate. On met il sur la moutou, on a pas prophétesse. Tout ça qui est bisa makambouana. Tout ça n'angola sur la Luanda. Mama prophétesse wana amesi bango soki mai soki penini soki asali bikila kila na ye pona ye asambela ki abi non oui effectivement ezaba na tata ya bana na yo azo réclamer pona omo na ye awa balagi singa ezaba na ye azo réclamer yo zo lia mbonga bana yo moko pesa ete yango asali yo ndengo wana basambela bango bazongi na ndako tango bazongi na ndako boye ekomi lisusu grave akosakana te doki bazongi na mama wana hôpital mama avec fiston tozongi na mama na hôpital mama azolo basusu te akomi na coma tosala nini basambende ba osala sali moi coma ya quelque temps et puis azongi abandi kotala mais azolo baté otala ba docteur basali deuxième examen ba moni kaka eloko te Bimisie azongi ndako ta comme na ndako asali moi 2 jours aoki moi bien mais ndoto pena bien pena te
Quelque temps après des jours, wana bazongi lisusu na hôpital. Ayi papa fiston, ndena pesi di solo boye, donc mama aza na hôpital, bazo perfuser. Siko tozo yeba te. To benga tata wana biso wana, to yebisa yeke ba jeo sala to yebi yango. To benga ete to continue kosambela Nzambe. Siko inquiétude na biso za boye. Soki ça n'a coïncidence que mama alota ineka ndoto, aloti kwa papa ndengwa eza na mo papa te. Biso bana to ko mandenge nini? To yebisa ba papa kulutu na biso, to yebisa ba papa kulutu te. Siko chose grave, alilo soki ba yebisi ba papa kulutu, mais mobile yango pe basi ba kabona kala ba ko sala démarche on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Maman koloba eza moi difficile. Est-ce que biso za bana toze la maman akoma koloba comme ça ye moko a expliquer ba ndeko na ya mibali ba benga kuna to biso sala nini to ya kosuka papa fiston. Ndenge yo na radio lokole. Obeta ka masolo vrai to mona ka ba ndeko apesa ka conseil batinda ka ba voix otinda ka biso ba voice note awa. Beta na le solo ba ndeko apesa biso conseil to sala nini. Tosala nini. Et ça Nzembo oh neti frère Joseph dit ayemba ndoto est comme en réalité. Donc ndoto pena est comme réalité ndenga mabe. Bande kebele baloto lota pa ndoto ndengo wana. Olota pa ndoto bakabele ombongo na tongo pena bo bimpe bo jupe grand musuni. Mais siko mama oh loti ndoto babambie bidon na mutu, babambie bidon na likolo. Na tongo bo mutu e vimbi, likolo vimbi. Bandeke comme chaque tongo nyonso to avant la muka atie pasteur Herbi ayoki mate ya sambeli na poko avant lala otie pasteur Herbi o sambeli ya prolali nde kwa sala libera pasteur Herbi te benga so na radio ko to kopesa yo awa to beti li solo o to tangi komba ya mutu to tangi komba ya mutu te ba pesi biso li solo to beti yango ndenge ba pesi biso soki rectification ezali benga so na limemia. Papa fiston, moi ni solo beta ki wana eza bongo te eza boye. Toko bongisa kaka. Toko bongisa. Inquiétude peut zali. Est-ce que maman prophétesse wana a essayé de me solo yeye a confirmer ki makam oh maman lobaki na sentiment to ya lenga solo. Pour erreur pe alaki donc maman beteli ndota lota ki wana maman a confirmé eza ndingo wana. Wande ko na loba à chaque fois sauf que à moins que n'est pas docteur ya solo munganga pena munganga yebise na soka awa pasi na laki buyi mais soki okepa nganga mbikudi to benga ngo benga prophétesse mais na biga eza nganga ko yebise ndoto lota gite entre parenthèses ça va mécanicien et ça va mécanicien mususu yo kepa na yeboye a to mutu ke sa nini o no mutu ke sa libo te na moni pane ça pane sika boye a kondima ya pane sika boye te ça rende ngwana te. Ok, na mutu pas mécanicien par exemple, tika mécanicien à ça la diagnostic. Oye parce que ça vrai mécanicien, tout ça faux mécanicien. Ouais, c'est entre parenthèses. Voilà on décolle isolé les lots et surtout ça qui nous cousse peine, ça qui n'a nous cousse. De quoi to beta de solo ma besoin de la famille na bango pour ça na besoin de conseil. Pour pesa conseil, ba ça la ndengini. Ba benga. Ba yebisa papa kulutu mwana papa leki. Ba benga papa na bango. Bango moko ba benga papa na bango. To base la maman na bango akoma koloba koma bien yemuka expliquer mikolo ya famille pour ba benga kuna to basala ningini to ndenge papa so déclarer que to tinda ka mbongo to sala biso na mbongo awa te to na vie normale to sala biso na mbongo te to na vie normale na yebite bana bagina kisasa ko sala papa to sala na mbongo tala nde balukula makamla pour la famille bande ko bana obese ba rapport lukuta ba fani siko allez tala ni kambune komeli ndeko. Donc pour na mobile ya kisasa do mama do ki yazo lia mbongo ya bana kosakana te mais nasonga na pe ba para mususu to robite ke ba rampo abese ya solo saka le soto beti so ki papa ka confirmer que ça y est wana to ndima na beti de solo de mopesi ngati nasonga sko ba para mingi mais moi je comprends pas bona ba papa mingi ba papa te ba para mama to papa
o na boti bana nga 5 boye na boti bana nga sunga bone bazambikie tang ba okoma mikolo bangone ba kosunga ngai nana ya biso ke musoko boti mwana koli fo asunga yo non eza devant na biso ba parents o boti mwana okolisa ye atanga classe azala mutulobi po ayeba neto ba en anglais Costen ba his own feet eza la fierté na yo na botaki mwana na tangisi kelasi asilisi akomi mutu azu musala abali asali pe foyer na ye ndenge na sali pa bana nga ndenge ye pa kosala pa bana na ye eza important te au contraire na mwana abana kosalisa yo parent non parce que yo moko de parent foyer baneka koluka déjà plutôt sala effort tango kolo ozokola tango longo tika mokili otikela bana quelque chose héritage que compagnie oyo ezalaki ya papa na biso Twin Family House oyo ezalaki ya papa na biso na maman na biso ya biso continuer c'est ça exemple à suivre chez miso bozomona oyo boy eza ya Twin Family pomoni yango ya Twin Family Twin Family habillage officiel habillage officiel il y a Radio Lokole TV c'est Twin Family bozomona la chemise exemple à suivre moi na mboka auto la bende na mboka wa paya bokomi c'est que bien donc parents ko lingaka te votre moi d'intérêt que moi na salisa olobi ça rende moi na te soki moi la bonne volonté na ye akoli abandi ko sala bino papa na ngai mama na nga basunga ngai tika na pesa vraiment quelque chose ça va oboya te pona moka ko soa oboya te mais c'est la te que non otabo na mal à l'aise parce que y a la bana misusu soka akoli abandi ko azuma musala ba para ba komisi esclave ya yo ke musala osala mbongo ne aoso mata cash telo mbongo te apesa ka ba mama apesa ka ba parents abana ofitela leki ba minerval non c'est pas comme ça ba parents tout tient assez surtout na Angola makambo eza trop na Angola na Kisasa surtout ko so ya moi c'était mobali abima libande ya mboka oh wana bena do mpunda osakana te et pesi pasi lelo to suki awa merci na confiance pe fidélité bo pesa ki na émission oyo Radio Lokole pai wapi torobaki makambo ya Peniel muke kaka oh Peniel la sali elle est adulte ata mère il y a 2 enfants abalaki Mike Kalambay ba divorcaki pour la raison oh ba ba yebi mais na ba sex step ni bandi ko bimaboyi na bandi ko mpesa raison pour nga déjà na ba discussion ba sala kawana bokabwani wana na garder silence mais na pesa ka déjà Mike Kalambay raison malgré Mike Kalambay aza pe muto ba chobo ya ndenge na ye pour na yebi awanga na makambo mwana mama olangi ke non ye azalaka mobali ya mwana ya mama olangi te mais ngai o témoin oculaire na bruma na wolo bate Mike oyebi tu te fandaka o Jean René Golo paix à son âme asomba non somba cédé na moko na 10 000 reins à l'époque maître Olivier témoin oyaka na mwana mama olangi n'est-ce pas botoki ko songa wana te malgré ba chobo na yoana mais ngana pesa ki raison tala ba délire oyo peigner à ça na Instagram ba Facebook et consort ndenge to kaka ya za mutapétage bon ba deniles papa na ye ya molimo so ya ndenge nini auté ko fungula il paraît so ka sali shop ya ba sous-vêtements na ba soutien de longueur ba shop ba sous-vêtements na soutien et comme ba sex tape ça va film pornographique bon ça langage que yemoko lisoto betaki oya mama oyo aloti na ndoto mobali na ye papa ba na ya bambie bidon na mutu na likolo na tonga la mkaboe mutu ngo vimbi makole vimbi zote vimbi akoti na koma zolo ba souté et pesi ba na pasi ba hôpital boki solwana pesa biso conseil tinela biso voice na yo Congo Central sabidimbo polido tinda voice pesa conseil basa la nini bana oyo papa tembo 5 étoiles pesa conseil bana o basa la nini de quoi kuli studio vision et pas kuli na Yoville na Raleigh Street pesa conseil tokende kuna mingi kwa ngawa photo kosala sabiloko nyoso ya musala kuna epa ya ali akuli studio photo vision. Merci na Marie Naoumi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice
Il y a 2 chaînes. Hein. Radio Le Collet TV, na Twin Family 24. Elle est au four et au moulin. Ça c'est bien. Maman Rina Wombilo. Le sac au mbote sikozali. Oumela. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Merci na Chris la Reze Pelende, ou à bon na caméra, à son na caméra, mais aussi na montage et émission Oyo. Merci na Winnie la Reze Pelende, et Claudine la Reze Pelende, ou à Axala bon maquillage. Équipe de base, l'union fait la force, famille de tout ce qui a. Restez branchés. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo sur votre chaîne Radio Le Collet TV. A plus. Chap chap. Et tchara.